namoni pole anzela nanga mikolo eleki nazalaki na mawe olele sili nzambe azosala lelo mokolo basangwa malamu lelo mokolo basangwa malamu ngai nyonso limbisi nani akokatela ngai etumbwe fason restore ngai eleki ndelo bolingo nalukaki opesi ngai elo mokolo basangwa malamu elo mokolo basangwa malamu basangwa malamu bahame bana ngai nyonso limisi nani akokatela ngai etumbwe fason restore ngai ekindelo bolingo nalukaki opesi ngai lelo mokolo basangwa malamu décidé na sekwe onono oye bungaki yesu azongiselinga na matabise kiti alokumwe alobi na fanda zurake mbonyo na losambo ya lelo singa fanyekwe yesu aza makasi nabimi na lopitalo dokotolwaka mwe njobarafama yesu nde libanga bisika basantu bakatamaka yango ata basangani bakolonga te chante tango mbongi ebetaki je me suis caché dans les rochers des âges intouchables nous sommes je vais entendre les saints, les serviteurs de Dieu dire il est la colonne likondio et puis akate sekele ya baeglise oyo ebundisama mekweya te. Nous nous appuyons sur la colonne Jésus-Christ de Nazareth. Voulons qu'on soit cas de bonnes nouvelles. Prophétise, dis-le. En une journée, baebisi Saoul ke oya bungisaki monani apusani muke bapakole mafuta comme mokonzi abimina kwa akutana batu bakabele mapa mibale azongi na quartier bisika kolela bandiko prophétiser. Tu vois, des jours comme ça existent. Mukolo la muki basango malamu elanda Télémayoya, baba nouvelle, tu es enceinte. Yakayoya, baba nouvelle, veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Yaka, 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 baba nouvelle, tu es engagé. Yakayoya, baba nouvelle, tu es diplômé. Sois béni au nom de Jésus.
annoncer une année de bonnes nouvelles.